mon église catholique, Tshisekedi, c'est un grand diplomate. Église catholique, moi suis moi. Tala bavanti. Kuna penga beti bo. Kuna leader na banga bengi baza ba manja. So ya ngai basango basani. Ya frigola mbonga bone makambo. Amoni ke tete bio ba politicien te. Pokana na bo pesa ya frigola mbongo bongona kutana Kabila na Kinga Kati. Boza bana bo mela pem. Bo kutana Kabila na Kinga Kati. Et Kabila pas dribla bino. Si ko batala muka poto bolo basute. Bat bo kanga gratuité. Batala muka poto. Ote to moni na ba ministère ba obeta concerté. To moni abani mais ya na tuli bino. Basango bazo habite tozie toye. Bat be baswanaka ba bongisaka. Ah to ba mbosona te to ponini mboke ke liboso. Episcopo to pese le ngonya. Ngana nzambe ya mayele abesho le to pese le ngonya. Utemi le ngonya. Bosali musala bo moni sami penza. Po basango ba comprendre que blocage au bibliété. Ndo moni ba ki ba ebisi président posa na bango. Président pa na kisi bango posa ya peuple. Ba solo ina basango. Ba pesa ni makanisi. Ba solo lini. Et si vous avez contenu d'âme, mais tu as expliqué pourquoi l'église catholique est Kendaki. Comment vous avez dit bonjour, bonsoir, Nabandabison sur la voie céleste, mbote, belé partout, où vous allez Kolanda Bisso, dans la voie céleste, na chaîne où vous mettez Kolanda Lelo, tu as coupé Sabino, actualité politique en temps réel, via Makambu, où ils ont la ville province, ya Kinshasa. Tika te afato banda to pesina no mbote pa ndeko na biso aimé dollar muchi wa dollar kuna na commune ya Matete na couloir ya cour des grands cambistes où peut akulia ki likama to kobeta pe masolango sima to pesi pe mbote pa vous dit ça mbote et pas mama koni to pesi mbote na bandi na biso nyonso papa Clément partout bozali nzambe ya fumu kimbangu apambola bino. Lelo toko solola makambo etali insécurité na ville province ya Kinshasa. Omoni tolobaka makambo mille fois que biso tozali ba oyo tobundela état de droit, tozali ba oyo tozwaka risque mingi po lelo Congo ezala na kimia. Mais badongolo miso mususu balali pe pongite bazali kubebisa kolinga kutumba mboka kuiba ezopesa pasi. Boyebi ke na kati ya ville province ya Kinshasa eza na batu oyo pe ba debuyaka na ndenge na bango. Yango to sengi na service ya renseignement ba multiplier ba stratégie ebele na ville province ya Kinshasa parce que bomoni ke na ba chaque coin ya capitale ozoka ba crime ezo salama. Oyi kuna koto epaye ba levaki mutu moko songolo pakala. Oyi kuna ete tala boye ba botoliki kambiste moko mbongo tala boye masase betaki. Yango moni tozo ko senga na ba konjo baza kopeta o baza mandaté na service wana ba multiplier ba stratégie ebele parce que oyebi ke bato ba misusu bazolinga te avancement ya pays. Boyebi bino moko bomonaki ba langage tribaux et comment ekolobama mingi na kati ya capitale awa. Et batouana le col a reçu déjà gouvernement place na service intelligent et si ba coincé bango batola ba se déguiser état que ba commerçant ba misusu ba zui ba sombi ba catch pona ko kende ko sala ka ba lèvement ko alevaka batu ko kena ko boka bango kuna na cimetière ya Kitambo pe na sima ya ba ma campagne ba Kintsuka kuna omoni ezo pesa pasi makasi et batu ba zui cop ya makambo etali ya barin makambo etali ya banini baye nango tina kati ya ville province ya Kinshasa yango tozo senga penza na autorité na biso ya mboka oyo ezali mungongo ya koko to sengi ke bo sécuriser peuple kinois parce que bato wana vi na niveau ya este na niveau banini esi bakomi coincé grâce à force armée congolaise et bato wana babimi na Kinshasa baye style kaka bato maboma mais ba changer formule baye pona kobanda kosala ba sabotage oyo
ezali impossible na tango au Congo ezoluka avancement lango kende liboso Congo ko jamais ko accepter batu mususu baya bazongisa su Congo sima ndeto sengi na bakonzi likamboyo bochango maboko bolandelango o ezali information tout pesi en temps réel parce que bobike dans la voie céleste l'émission bolandaka mingi ndeto bisala bino bo s'abonner vraiment massivement l'émission bolingaka tolo baté o ngai moko lelo koko naza na plateau face aux caméras toza awa likambu ya mibale tokolobela makambo etali SNEL tika toloba makambo etali SNEL komona directeur général ya SNEL na mekombo ya monsieur Bosco kozwa bavantage ya batravailler ya SNEL kolongola yango oke monsieur Bosco azali mutu ya Kabila nde tosengi mpe na tata mokonzi ekolo nommé bamandataire à l'état rapidement parce que belé baza na baentreprise publique oyo bazaka bato Kabila tikaki bango nde bazobundisa vision ya le peuple d'abord et bango nde baza pena bazoluka échec na yo parce que tokoki kondima te un seul individu mutu moko azwa bavantage ya bandeko na ye bakongolais alongola yango mpona ye moko aya kozwa bavantage wana mais ce message a touché plus de 15 millions ya prime atondi bandako awa na bagb partout ezopesa pasi nde tosengi mpenza na tata mokonzi ekolo yo ozali garant de la nation commandant suprême onommé mandataire ya l'état oyo baza na compétence ya koaider république mpe tosengi na Jules Alingeti oyo ayokaka solo ya corruption tala SNEL yango oyo tala kaka peuple so couré bebi ou bien câble bebi peuple congolais peuple kinois afutaka facture na ye na SNEL mpe bamashone yango na kati wana il faut SNEL ekita eya kobongisela peuple courant mais c'est na nini bosomba câble bino moko bopesa biso na main d'œuvre après na fin du mois SNEL aye na facture so couré kei même ata 2 mois 4 mois so bino mo bata quartier bosema kasite c'est dit bolai molili mais tala sko monsieur Bosco directeur ko banda ko coincer bato maintenance ko coincer ba travailler na intérêt ni donc souci mo bezaka nini ke bato babima na nzela ba finga régime oyo nde bango ba sepela na so ko pa été ba congolais eza nini besoin pe ça passe de côté insécurité côté peut qu'on monsieur Bosco alinga que pe sécurité na niveau SNEL donc on se pose que donc ils ont ça s'appeler comme si bato on est pas congolais té n'est pas congolais té n'est pas bato moko be baye na bango kaka kofanda na mutu ya mboka po ba créer kaka donc na so ko pa été baton hein mutu awuti l'opposition a comme chef de l'état ayebi ba tactique de jeu abi na motema malama bi na okanga bino te na chasse alors on peut ça té mais na tiki bino la place on a bossal siko parce qu'on dit tu serais d'accord comme dictateur tant on le bien musala après on va dire acharnement pour bien le terme français là ngwana tout le monde acharnement tout le monde acharnement mais ba tiki on est que dictateur général de SNEL SNEL produit mbonge belé câble bobongisa te peuple azona la molili mais yo ozo tonga banda ozo lukani likambo yo to tikaka yango te to ba lobeta ke to ba congolais po biso tozali lisu likola lisu soki mabe ezali tokoloba nde tosengi na tata mokonzi ekolo bamandataire ofo longola bango do bazokoka korépondre na tante ya peuple te do peuple azozela bonheur ya pays bango koyo mpe bakocréer malheur ya pays sikoyo esa biso bata modele ya boye tobetela bango maboko longola bango na pouvoir wana nano longola bango nano bakoma bachômeur bango bakinoki chômeur ezali après botindi bango na makala justice ekanga bango boyebi ke lelo batualité eza ebele batualité eza ebele ya kolakisa mpe degré ya batu nazoyeba te soki toloba na monoko nini ekoma système ya tour de babel ou bien ndenge nini eloko oyo tokolobela susu awa ezali problème ya bacongolais nakolinga pele eloko oyo mpenza
bande kobosa la pena attentive de mission na bino pour la deuxième volume na kozonga na ko expliquer mais na ko expliquer en détail moi muke pour vous comprendre to outi une époque ya Belgique oyo bana kelasi bande ko tanga classe ofele c'est époque coloniale depuis Belge Kenda Congo démocratique to sali demi-siècle oyo ba parents congolais bazwa charge enseignement bandaka la valeur à 100% na rentrée scolaire année terminale Congo kitaka na valeur ya 35% via ya ba paiement ba parents belé bande foot la bana classe cité Tshisekedi a un pouvoir apesi gratuité ya enseignement mais tala sikoyo koto likambo ezali batu ya mbongo bato ya misolo baya komona kenda Tshisekedi apesi gratuité enseignement pa bana babola koto likambo eza yango wana ifo bapara congolais bacomprendre bayeba nini bazo kosala bato ya mbongo baya comprendre ke bango bakreaka classe politique na bango na bana na bango moko kaka bakreaka classe politique na bango na bana na bango moko kaka bakoki jamais kotikela mwana mobola bano ya biso espace ya éducation bamoni ke lokwa Tshisekedi apesa espace na bana nyonso bozala égal ego bataleke non eloko oyo ekozala désavantage na biso na bajour à venir il faut te fiancer jeune bapara congolais mosusu inconscient l'état apesi gratuité momoni mobola ozobaketa biso mambo fela oyo bana baotanga bien te ne bekola l'état bana baotanga bien te mais yo otanga wapi otanga na lola mais bozandele ni sikotala siko bato ya mbongo oyo baya kofiance babola balobi nono omoni nde eza boye tala boye tala boye oyoka siko prix oyo bafixe 500 000 400 000 300 000 or que chef de l'état lobaki bien na discours na ye oyo asadresaki na nation gratuité ezali na kati ya mobeko likonzi ya mboka kobanda na premier ti na 8e mais awa sikoyo badonne échange na kati ya capital yo tobina oyo eza insécurité moko totale donc insécurité na dégât moko mambo etali enseignement insécurité mambo etali ya peuple kinois insécurité eza donc sur tous les plans oya koto bamandataire ya l'état koto insécurité ba-PDG tozoyeba te tala siko awa bakei kofiance babola siko toyebi te est-ce que l'état congolais pour l'état nde adesidaka il faut l'état décider po oyo bato bakomi kosala bakomi oluka siko échec ya gouvernement na échec ya tata mokonzi ekolo po ende moto azwaki kasa wana ordonnance wana atangaki yango ebiso baboti tosepelaki tobetaki maboko tobi merci seke bana na biso mpe bosisa badufanyumu lokola biso batata barégime wana ekwesaki biso mpo totanga bien te mais lokola président ya république apesi gratuité seke ezokende bien mpe tozosala na toni mwape ministre afandaka te na bureau osanza baséminaire ebelebele baséminaire de séminaire ekwabuti na rien ministre aza na kati ya gouvernement bawario sakitaka sur le terrain koyeba nini ezoleka problème eza nini et un ministre adesidaka eza na département na yo toyebi te soki ki ministre yango ya bino tozo comprendre te kaka bafrançais na biro ya climatiseur to ya nini po ngai moko nazali nanu parent nakei nekoi na biso na kitomesa mama Denise Nyankero topesi merci atonga ekole kuna na kitomesa ezaki na sega wili bakonga ekole na eko fele directrice nga futa bana minevele boya na ba 5000 ngai moko take koku mokonza mwamba koku le descendant fumukimbangu nazwa ba combattant to kita kuna bata se kopé ba ya biso bezaki benda pesa mbwambwa boy ti bana batango fele mais tala sikoyo kaka ekole wana ofele
Donc, directeur a fixé 1000 francs. N'a pas d'amitié, il va foutre 175 000 francs. Tandis que Tata n'a yé, bazo foutre 80 000 francs. C'est quoi 175 000 francs? Bon, nous sommes coulés sur la terre. Hein? Ok, tant que le bazo tanga, des alliés à venir, il y a Congo à l'autre. Mais t'as là, batambon. Baromi ko combattre, ni. Donc, mon ito pesi. Merci, pendant mingi vraiment. Na chaîne na biso la voix céleste, on va donc passer espace. Pour tout banako expliquer ka, baiko bande ko na biso ba congolais. Na ba baza na kati, na ba baza libanda. Au moins temps où gratuité ba pesi pas chef de l'état. Bino bande ko na biso poto bozo na biso. Bo mona ke ba pela ko senga mbongo diminaka. Et diminaki ba bika tete ça yango fele. Mais tant que ça ko futa ezaki nini? Ya Marie, ya Tété. Vous dites ça. Makoni, Tinda, rentrée scolaire, Ndoi na Koto. Mais si koyo, bata ba à poto ba congolais poto ba en tout cas merci félicitations. Ya maman so muta mais le chef de l'état. Mutu wana za ndo kiama sekite. Hein? Tala siko awa. Batu musu boyoki batorité de combien? Ote tomoni kuna toyoki nani bato la muka bakomi siko take bato église catholique mbwa sui mbwa tala bavanti kuna penga beti bo kuna leader na banga benge baza ba manja so ya ngai basango basani ya frigola mbonga bone makambo amoni ke tete bio ba politicien te pokandana na bopesa ya frigola mbongo bongona kutana Kabila na Kingakati boza bana bomela pem bokutana Kabila na Kingakati e Kabila pa dribla bino siko batala muka poto bolo basute bat bokanga gratuité batala muka poto ote tomoni na ba ministère ba obeta concerté tomoni abani bani mais ya na tuli bino biso to bundaki d'abord pona bapaya balongwa na mboka na Congo baba Moïse Katumbi bango wana akende na Pologne boke makamna iti akende na Pologne sikoyo to bundaki po bapaya batika na Congo mais siko bino ba Congolais bo fandi kula bo bunza ba Congolais po ani sebe bino bo zaki mbonga ba Jacques Soros ya découpage ya Congo ko simbi te kope kufa Kabila dribble blinot bona bani na tati sekedi kabona na Kabila tisekedi kabona kabona Kabila sko bino moko ba tisekedi kabona Kabila bokomi ba pro bato Kabila maintenant c'est Kabila yibi mbongo yango moni biso peuple congolais to kendaki na cour constitutionnel ko porter Kabila plainte jeudi passé to kendaki kuna ko porter Kabila plainte biso kotaki na cour pona la biso to ba congolais toujours défendre le pays. Siko baka osangana muto ayibi mbongo na Congo. Martin Fayulu Madidi. Bon qu'est-ce que kosalie na Kabila? Kabila ibi mbongo na Congo. Yo ke ko maboke bosangani. Sotolo bani. Na Tshisekedi na Fayulu na Kabila. Na mutu malamu. Pour ça la pesi gratuité. Kabila ibi mbongo. Fayulu ko sangana na Kabila. Au moins de botiki couloir. Dans le temps botiki couloir wana mais là basango ba comprendre que crochet Tshisekedi na beta ki crochet blocage typhoïde ndebi misina Martin Fayulu na Kabila na Muzitu na Shaddad ba ke même bloc. Wow. Peuple gangi wow bien côté. So koto couloir etikali polele. Et basango ba comprendre que to zonga na biso. Basango bazonga bité tozie toye batpe baswanaka babongisaka a to bamba osona te to ponini mboke ke liboso episcopo to pese longonya nganga nzambe mayele abesho le to pese longonya utemi longonya bosali musala bomoni sami penza po basanga ba comprendre que blocage au bibliothéque ndo moni bakei ba ebisi président posa na bango président pa na kisi bango posa ya peuple différence ya pesa nde yango wana entre Tshisekedi na bato mosusu
basanga bapesi posa na bango mais Tshisekedi apesi posa ya peuple parce que na lingi peuple na kati wana eza chef de l'état habite posa na ngazali peuple oyo bazwa ta sourire ya vie po baza pays riche peuple congolais pays riche mais peuple le plus pauvre planète hein ya tala takala mutuna mobola okota lola te mobola okota lola te poni to lobi bongo boto anandeke ni nzambe amonanaka te nzambe azaka esprit muto assemble nzambe en esprit oza calme nda nzambe akoassiste mais muto azosambela papa nkolo mona mama panga bi ya Antoine papa Antoine mbonga mai mosambela malamu ezala te donc moni mobola okota lola te parce que ebenda babola toza na Congo nzambe pa pesi biso bomengo mais biso toyembaka ni nzambe esala biso suni nzambe apesi biso mabele ya kitoko mpe nzambe apesi biso mokonzi ya malamu oyo alingi mboka tame to soutenir chef de l'état to soutenir ye tomona bonne et en plus aza mpe na mission divine po Tshisekedi le père azalaki Moïse fo boyeba mpe biloko wana po botuleka komi su passé ete toyebi mpe connaissance Tshisekedi le père azalaki Moïse amemi bato nzambe eza te Etienne Tshisekedi omulumba sukelao mais tikela bano mobeko tikeli oyo bombeko eza nde accord global exclusif oyo bomoni Denis Sassou Nguesso Paul Kagame bazwa tokobeta masolo yango wana émission bolingaka mingi toloba te nde boni Josué nde Félix bosomona wana Josué ye ndakozwa na kati ya kana ela kati ya kana boyebi bino moko bazwa na badi atozonga kaka pa fala yo nde na Kabila mais tangu makambe efongwamaki nde lelo lelo Israël eza Israël wana nde pe Congo lelo ezali est-ce que mobeko tika biso ezali accord global et exclusif na kati accord global exclusif wana yango nde mutu créa élection po depuis peka Mobutu tozalaki na constitution te accord global exclusif yango nde esali mobeko likondi mais tosalelaki na ndenge mabe na bandeko ya Kabila Tshisekedi atiki biso mobeko mosusu atikelaki biso accord ya Addis Abeba oyo koto bomoni Paul Kagame Denis Sassou Nguesso baprésident ngolais bayaki parce que ezalaki na 11 présidents signataires ya accord ya Addis Abeba ntango baza bato babiki o armée ougandais baye na sol congolais boka mwa te nakozonga na deuxième volume nakoexplike bino na émission bolingaka mingi toloba te nakozonga oyo eza koko serpent d'Irail renard à surface nazali nakozonga na deuxième volume mpo na explike bino na kati accord wana Tshisekedi le père asalaki aki constate que armée congolaise eza infiltrée armée le plus infiltrée du monde c'était l'armée congolaise n'époque à Kabila et Tshisekedi le père aki kotala ke kodéclarer guerre na bato oyo Congo ekozala impuissant ya kobunda donc il faut nakende na bato na système ya accord donc monaki ntina ya accord ya Addis Abeba bakei balobi clair oyo nyonso yebi ke basoda na ye baza na sol congolais azwa bango na malembe et soki mpe Congo chef de l'état congolais asengi intervention militaire il faut SADC Union africaine baapuye yango sans condition ekozala nde mawa na soda étranger bakokuta na sol congolais parce que boyebi ke na armée na biso ozalaki mutu omopena mutu rwandais makomi na kombo akalala Chitenge balakisa mpe Chiluba aza bape Kiluba wetwa otabi oyo pena rwandais bizolo kwa Paul Kagame po babima esengai nini esalaki makambo mandoki te nde mosusu bazoloba awa ekopesa biso pasi na bapanzisango mosusu Tshisekedi abi Paul Kagame omoni pare na ye alie na ye tala de agent sexuel papa bolingi siko nini le chef de l'état longola costume abekela Paul Kagame lokoyo ya en tout cas naolakisa yo
Ozomon. Dans la boîte politique. Boîte toi enseigner le politique. Il y a besoin de la été. Bref, vous avez besoin de tirer les pères Moko. Donc, c'est quitté. Bissona Rwanda, nous les deux pays, nous avons déclaré que nous avons un conflit. Dans ce plan diplomatique, Bisso RDC Rwanda, nous avons toujours à bon terme. Ce qu'on va tous tout le mais oh nous sommes tous nos monos. Soit nous avons un ranking dans Rwanda, au moins l'ambassade wana Toro Kangayango. Mais jusqu'à preuve du contraire, ambassadeur Rwanda Zalia, ambassadeur congolais dans la Rwanda. Et ça va conflit, il faut que comment gérer ngo. Donc tu sais que le père avec na okende na koli na zo kende déjà. Na tike la bano makambo. Ya liboso bo retenir yango. Atika biso accord global exclusif. Oye pesi biso constitution mboka ya mibale accord ya Addis Abeba. O boka tonnerre na 2011 imperium. Autre serait le père de Bakita au monde de la force étrangère. Baye na kata mboka. C'est que baye ko sécuriser pouvoir na bin. Mais ce que bana baye le la politique, mais pas maîtriser matière exacte. Bango pe kolobaka. Matière yango toujours une émission bolandaka mingi. Tout le bateau na voie céleste. Bon s'abonner pendant et belé massivement. Parce que la deuxième émission de la console va pendant il a expliqué bino makambuya champion. Muto a Kimi Sadio Numbi na Katanga. Aza numéro 1 service de renseignement na Katanga. Balaka complicité dans Moïse Katumbi ba tchatcha partout na ba frontière. Comme ça ba mine ba minéré champion. To la deuxième émission ko beta ma solo. Ba tchatcha ba Moïse Katumbi na ba frontière nyonso bani ba zo luka John Numbi yem ta Kimi Sadio Numbi. Soit ce gouvernement congolais babino il faut moutoir ko bimate faut ça la koto. To ko la deuxième volume to expliquer peuple congolais. Bon s'abonner faut me belé. Bon s'abonner belé. Na ko muso tout ba le bilate. To mon église catholique té na zo muso moi mukesima na tsabilo moi mungu la munoko. Hein? Ota to moi na biso. Muso bilanga yote koko. Mais bilo ko kitate ndeni. Yo bitaka kabila bomaki mboko. T'as des gars congolais. Kabila a détourné plus de 133 millions. Plus de 175 entreprises. Mais aucun Congolais sur le bango. Aucun opposition lobby. Opposition lobby, opposition. Mambo a détourné Mambo à Kabila. C'est quoi Mbango Olive Bazon si na banque on a 43 millions. Bazon la moi. Oki muta lobby mais moi Bazon tellement comme gratuité. Oh bah t'entendez ni bande comme ça Kabila ibi Mbango a détourné le mot français. Moïbi. Kabila Ibimbo. Mais aucun opposant congolais. Alors, en tout cas, tout le monde peut être. Mais il va y avoir des Oyibi biso na mboko na mboka na biso. Oaki makolo pam, makolo ngulu. Boni boy. Mais batu ba tem la kanini. Gratuité ando. Ndeza boni boy ko. Bakama gratuit. Tala batu. Tala pena degré à batu. Moussa Touranga Bilanga président Koko. Au moins l'église catholique, Bolanga Katoura Sani. Tu sais que c'est un grand diplomate. Tu reçois sur le deuxième volume quand l'émission. Bon, ça bonne peine belé. Koko Asaya Léona Binois. Donc il te reçoit dans le deuxième volume. Tu expliques Bino. Pourquoi tu serais dans une église catholique? Basango bakolo katire di pona ni. Et bon évidemment chef de l'état tiné d'abord ba tu nous papa na biso mboso. Na excellence na biso ba kenda ikuda. Na ye moko numéro 1. Ya service François B. Bazali ikuna. Ba solo ina basango. Ba pesa ni makanisi. Ba solo lini. Et si vous avez contenu d'âme, mais tu peux expliquer pourquoi l'église catholique est Kendaki. Comment tu as dit est-ce que l'église catholique est Congo Brazza? Baloba kite Batindaki. Il y a encore Batindaki te. Boba que cardinal de la Afrique centrale, de la Congo.
tokoki jamais koperdre fauteuil wana eza fauteuil ya lokumu topesi bino mbote merci mingi na bato balandi biso tosengi na bino bosabone mpena ebele tosengi na bino bosabone massivement na émission no bolingaka mingi toloba te na chaîne mpe bolandaka mingi ya la voix céleste napesi bino mbote encore une fois Aimé Dola tumuteka peni donc yayo yango wana topesi fudisa mbote yango la ingénieur Bruno Kibambe napesi mpe na leki na ngai Mose Mao Kantibali mbote yango wana na molongali na ye napesi mpe oyo yanga molongali mama pasa mbote na cameraman na biso na sima le Bogar mbote équipe Mumba la voix céleste na kozonga na deuxième émission pour na expliquer bino carte oyo ezali korégner siko sur le terrain affaire à suivre ciao tala de agent sexy papa bonus koni le chef de l'état le costume avec la Paul Kagame le quoi en tout cas na on laksa yo ozomone tala boye ba politique boye to enseignement politique ya biso na ba sanzete boye vous avez autres tisegeli le père yemoko donc ba sekite biso na Rwanda nanu les deux pays nanu ba déclarer que toza na conflit dans ce plan diplomatique biso RDC na Rwanda toza toujours à bon terme ce que ba tous ba tout le mais oh nini suzo to mono so toza na ranking na Rwanda au moins l'ambassade wana tokokanga yango mais jusqu'à preuve du contraire ambassadeur Rwanda Zalia ambassadeur congolais na kati ya Rwanda eza ba conflit faut que ba comment ko gérer yango donc mon tisakeli le père avec na okende na koli na zo kende déjà na tikela bano makambo ya liboso bo retenir yango atikela biso accord global exclusif oyo pesi biso constitution mboka ya mibale accord ya Addis Abeba o boka ba tonnerre na 2011 imperium o tsere le père de bakita bo mo ba force étrangère ba ye na kati mboka c'est que ba ko sécuriser pouvoir na bin mais ce que bano ba le la politique mais ba maîtriser matière exacte bango pe kolobaka matière yango toujours une émission bolanda mingi toloba te na voix céleste bon s'abonner penda et belé massivement parce que na deuxième émission ndena ko soma pena ina ko expliquer bino makambu ya champion muto ya Kimi Sadio Numbi na Katanga aza numéro 1 service de renseignement na Katanga balaka complicité na ba Moïse Katumbi ba tchatcha ba partout na ba frontière comme ça ba mine ba minéré champion to wana deuxième émission ko beta ma solo ba tchatcha ba Moïse Katumbi na ba frontière nyonso bani bazo luka John Numbi yem ta Kimi Sadio Numbi soit ce gouvernement congolais ba bino il faut muto ko bimate faut ça la koto to ko la deuxième volume to expliquer peuple congolais bon s'abonner faut me belé bon s'abonner belé na comme ça ba tout ça le bilate to mon église catholique te na zo musu moi mkesima peut-être bilo moi mungu la munoko hein ote to moi na biso muso bilanga yote koko mais bilo ko kita tendeni yo bitaka Kabila bomaki mboko tala dégâts ba congolais Kabila détourné plus de 133 millions plus de 175 entreprises mais aucun congolais sur le bango aucun opposition lobby opposition mambo de détournement mbo Kabila sikoyo mbango Olive bazongsi na banque on a 43 millions bazo langwa oki muta lobby te mais mbo bazo tellement comme gratuité on batande ni lo bande ko nzambe ngai Kabila ibi mbango a détourné le mot français Moïbi Kabila ibi mbango mais aucun opposant congolais alors ben en tout cas tout le monde peut ba ba mboka batu boyete oyibi biso na mboka na biso oaki makolo pa makolo ngulu boni boy mais batu ba tem la kanini gratuité ando ndeza boyete boni boyeko ba kama gratuit tala batu tala pena degré ya batu muso tunga bilanga président koko au moins l'église catholique na bolanga katoka sani Tshisekedi c'est un grand diplomate
tokozonga sur la deuxième volume quand émission bon s'abonner pene belé koko azali alelo na binoa donc il tokozonga la deuxième volume to expliquer bino ndenge ni tsena ku pourquoi tu serais dans une église catholique basango bakoluka tsena di pona ni et bon bino mon chef de l'état tinek d'abord ba tu nous papa na biso mboso na excellence na biso bakenda ikuda na ye moko numéro 1 ya service François B bazalaki kuna basolo ina basango bapesani makanisi basolo lini esi bosi ba contenu ndam mais tokozonga to expliquer bino pourquoi église catholique ekendaki kokutana Tshisekedi est-ce que église catholique ya Congo Brazza balobaki te batindaki yangolo batindaki te boyebake cardinal ezalaka na kati ya Afrique centrale ezalaka na biso na Congo tokoki jamais koperdre fauteuil wana eza fauteuil ya lokumu topesi bino mbote merci mingi na bato balandi biso tosengi na bino bosabone mpena ebele tosengi na bino bosabone massivement na émission eme bolingaka mingi toloba te na chaîne mpe bolandaka mingi ya la voix céleste napesi bino mbote encore une fois eme dola tumute kapeni donc yayo yango wana topesi fudisa mbote yango la ingénieur Bruno Kibambe napesi pe na leki na ngai Mose Mao Kantibali mbote yango wana na molonga na ye napesi pe oyo yanga molonga ni mama pasa mbote na cameraman na biso na sima le Bogar mbote équipe Mumba la voix céleste na kozonga na deuxième émission pour na expliquer bino carte oyo ezali ko régner siko sur le terrain affaire à suivre ciao.